Mbote bandeko balandi nyonso nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumu kimbangu kimia nzambe ezala na mabota na bino ya solo boyebi ke lelo ezali mokolo ya yenga emission na bino bolandaka bokoko bayindo bolimbisi tobandaka toujours na kobelela nkolo oyo akeli mokili tata nzambe ya mpungu tulendo oyo babengaki mvidi mukulu nzakomba mpe babengaki ye na nkombo ya tata nzambe ndenge biso tobengaka ye na nkombo ya fumuki mbangu na kosenga na tata molimo santu ezala kati na masolo oyo tokosolola mokolo ya lelo boyebi ke biso bana ya fumuki mbangu totikaka makambo etali bonzambe te oye moko koko na biso nzambe na biso pamba te tata mozalisi wa likolo na se oyo tobengi na nkombo ya mpungu tulendo ye amonanaka te nayebisaka bino yango ntango nyonso amonanaka te kasi ya solo bandeko ye alataka nzoto ya batindami ndenge alataka ya nkolo yesu ndenge mpe alataka ya buda ndenge mpe alataka nzoto ya izwara ndenge mpe ndenge mpe tata mpungu tulendo alataki nzoto ya mfumuki mbangu ya bankulu na biso nyonso bandeko na ngai lelo ezali dimanche ezali mokolo oyo bato mingi bakei kosambela kasi ya solo bandeko avant tokotala masolo na biso ya lelo naza kosuwete bamama nyonso ya mokili mobimba précisément na mama baboti ngai nabosani te mwasi na ngai atanke azali mpe mama lelo ezali journée na bango nzambe apambola bamama nyonso vraiment tuka kimia nzambe ezala kati na bango parce que mama oyo aboti ngai soki ye te mbeli ngai naza na mokili te mwasi oyo toza na ye na ndako ye moto aremplaça place ya mama na ngai parce que ntango nyonso tonga nasali na mikili ya poto plus de 30 ans navandi yango na ye na pasi na bisengo tolekisi yango na kati ya ndako donc ye moto akóma mama na ngai nzambe apambola ye parce que abateli ngai ti lelo ngai mpe naza na bomoi merci mingi na mama oyo biologique ya ngai mama nzambe abatela ye parce que ye nde moto abombaki ngai 9 mois na kati ya libumu abateli ngai nabimi na mokili na ye na mission oyo tata mpungu tulendo tobengi tata nzambe atindi nga na mokili ndenge tobotamaka na mokili toyaka mbala moko ntango tokolaka tata mozalisi wa likolo na se atiaka biso elembo na kati na mokili elembo wana babengaka yango la sagesse de Dieu oyo tobengi na lingala mayele ya bonzambe tobotamaka nango tokolaka nango ata bato banyokoli yo me soki tata nzambe asa atia yo elembo pardon bandeko na ngai moto akoki kolongola yango azali te bandeko na ngai vraiment tuka bamama nzambe apambola bino bamama ya eroga lisungi bamama nyonso ani bosenzu boza ebele moya kosite bakombola bino ezali te bamama mama trésorière na biso vraiment tuka nzambe apambola bino bamama ya eroga lisungi association na biso nzambe apambola bino oyo ekambami bongo na président na biso Eugène Banangisa mpe mama présidente na biso mama MG nzambe apambola yo nzambe apambola yo tobosani te bamama nyonso ya Allemagne ezali journée na bino en tout cas tokoki kotanga bakombo na bino te bozali mpenza ebele 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 en tout cas Kongo alenga en tant que molobeli ya bakoko aye kosouhaite bino vraiment ba joyeux anniversaire na bino
nzambe apambola bino mokolo ya lelo eyenga bosepelisa bapapa bapapa mpe biso mpe tosepelisa bino ate eloko eza te me ya solo bandeko na ngai moralement nzambe apambolaka nabosani te mina mondele nabosani te Nancy Champagne bambote na bino bamama nyonso tu en tout cas nzambe apambola bino kimia ya nzambe ezala kati na mabota na bino bandeko na ngai masolo tokosolola lelo mpe bolimbisi na bosani te lelo kaka mokolo ya yenge ezali bongo naye kosouete joyeux anniversaire na kulutu na biso ya famille ya die ya die mabiala ya die done tsumbu mabiala joyeux anniversaire yaya esika ozali nzambe apambola yo na mama Marie Jeanne en tout cas nzambe apambola yo vraiment en tout cas joyeux anniversaire mbotama elamu bandeko na ngai masolo tokosolola lelo ezali masolo oyo bolanda yango na bokebi omoni ndenge bamama baboti biso na Congo ndenge nayebisi bino ke tobotamaka na elembo nzambe atiaka yango kati na bato bato na bato baza na belembo na bango me ntango tokolaka na Congo ndenge tokoli ndenge tokolaka bato mingi badeviaka bango bilembo na bango satan loko aza na mokili ayaka kokota kolukaka bilembo ya bato soki oza faible badevie yango okomi méchant tozalaka na bakartier bomonaka ndenge tokolaka na bakartier yo biso moko toyebi ndenge tokolelaka okomona oyo kuna alingi classe mingi akendaka classe aza moto ya mayele me oyo kuna aza voyou bazobenge voyou alingaka classe te ntango so akendaka mwa classe me mwa mobulu eleki mingi do toyebi ndenge tokoleli oyo kuna okoyoka kekeba tata na bango alisaki ndoki bokeba ye oyo kuna ekeba bokeba lupango na bango ezalaka boye do toyebanaka biso nyonso tu ndenge tokolaka bandeko na ngai ekokóma ntango moko ekomaki baoyo bazwaki baopportunité baya na bango bayaka poto baya na bango na bepoka kala babengisaka bango kasi bamisusu omona moto aye poto aluki mwasi to atikaka mwasi na ye abengisi mwasi na ye to aluki babalela ye mwasi do bato baye poto na lolenge ebele ba année 84 Kinshasa eninganaka biso tokendaka basefa bato ebele bakendaka koluka bambongo bakati baklasse oyo bazalaki bakourage bakataka baklasse bake kolukaluka sikoyo bambongo bakomi koluka bavie ndeko na ngai 86 87 bato oyo bajene mingi na Kinshasa bakataka baklasse na bango babimaka na bango Kinshasa nyonso ezalaki mpo mboka ezalaki so malamu te Mobutu atiaki doki tolobaka atiaki pays na bulu yeke bapapa na biso baza kokoka so kotangisa biso te baza kokoka so kosala te mbongo ezalaki vraiment mabe makasi bato mpo bazwa bambongo ekomaki mobulu doki crise économique ekotaki na kati ya Zaire epusaki bagene mingi oyo baza bakourage na mabota na bango babimaki mboka na bango mpo bakende luka bavi na bango mosusu bandeko ntango toye na poto bandeko ndenge toya na poto awa ifo toyebaka yango biso bakongole mingi base dona te na makambo tali bonzambe ebele base dona te na makambo oyo etali bonzambe par rapport ya bapays mosusu lokola bamusulman oyo tobengi banigérien na baganayen soki otali na bafoye na biso nyonso tovandaka awa okoremarke ke banigérien okomona bango bazokende kosambela bamusulman parce baa bamusulman donc bazalaki na bata na bango bayebaki keno oyo ezali ere ya prière mais biso ezalaki te biso bacongolais tolingaki cope
bakongole mingi à 100% balingaki moyibi biso nyonso tosala yango tokowangana te tokendaki moyibi baoyo balingaki makambo ya mpimbo akoti na mapimbo oyo alingaki koteka noa akendaki ateki noa donk bato nyonso bayo balingaki mpe bakula kobeta bakula bakotaki na bakula me makambo ya kosambela bandeko na ngai bakongole mingi balingaki yango mpena te eyaki kara biso awa bagroupe de réveil eye nsima na baannée 90 awa na poto bagroupe de réveil ezalaka te ezalaka te congolais alingaki coopération mpo nini totiki baparent na biso na pasi totikaki bango na bacrise économique ya congo pardon ya zaire bapasi wana biso toye na bapoto ale ekomi sikoyo mutu nyonso brita ndela tokomi koluka vie makambo ya kosambela tolingaki yango te ntango bagroupe de réveil ekomi kobotama na poto awa olie communauté na biso tosengage na makambo etali toyebaka ke nzambe apesa mutu na mutu etwale na ye tobotamaka nango nzambe apesa yango baoyo baretira bango yango bango mpe bayaki na poto baoyo mpe bapesa babebisa bango na baparent na bango bango mpe bayaki na poto baoyo mpe bazwa bakindoki ya banzela na bakartier ya bilialia na bandako ya baninga bango mpe bayaki na poto awa donc tokomaki ya na poto vraiment toka bandeko ezalaki terrible mais tobandeki koyeba te tobandeki koyeba te tokomi kosambela baeglise ebotami na poto ntango baeglise ebotami biso moko kaka bakongole totelemeli bapaster mpo nini bango moko kaka bapaster lokola bayaki mpe bato bambemba ya bakebakeba bautaki kinshasa ntango bafongoli baeglise awa bakomaki kodekone bamosusu bakomi kosala yango na ndenge ya commerce na bango toyebi yango ekomi lokola ba ONG bakomi koyede bango na baeglise oyo minene lokola bakatholike protestant bango bakomi kosala business bato bakomi kosinteresse lisusu te bapase bakomi kobima na basi ya bato na bandako kobotola basi ya bato alekomi mobulu congolais alingi kosambela te congolais akomi na problème ebele entre temps bacommunauté oyo banigérien na baganaye baza koavance koleka biso basénégalais bamalien bango baza koavance parce que bazalaki communauté moko soude bayebaki nzambe bayebaki ere ya koprie ya nzambe bakimbangise awa bazalaki mpe soude parce que bazalaki buke bakimbangise na kati ya poto bazalaki muke me bazalaki soude bazalaki soude bandeko na ngai donc makambo oyo naza kobetela bino ezali makambo oza koleka na communauté na biso bacongolais de année 90 90 ti tokóma lelo na 2025 totala bilan na biso bandeko na ngai catastrophe toza na boyokani te parce que toza na jalousie moko ya kosakana te mutu mosusu aza kojalouze yo ayebi na ye yo te epuis ndenge amonaka apparence na ye kaka ndenge amonaka yo ekotisa ye complexe ya kosakana te ayina yo wana eza bacongolais biso bacongolais toza mitema oyo ya malamu te communauté na biso tolingi kosambela te bato ebele nde omonaka bango wana bandeko na ngai na ntongo alamuka abimi ake na ye alobi kaka ono du père de fils asili me kosenga pene epai ya nkolo ndenge basambelaka ayebi yango te bacouple ebele mibali ebele tozotambola kaka bontaba tosambelaka te bato mosusu okomona bango nde baya poto baleka-leka na bapaye ebele makambo ebele esika baleka mpe wana basimbasimba babiloko ebele baya mpe na poto awa alo ntango tozosangana na bato wana il faut faire attention bandeko na ngai yango moni biso tozwa chance ngai nasepelaka
nasala mobulu na Congo kasi ya solo nazalaka na bonzambe makasi parce que naosala l'étoile na nga j'étais que mbangisi depuis Kinshasa ntango nayebaki nzambe te na ntongo ifo nasambelaka nangi nakende likambo boye ifo naloba nkombo na ye abatela ngai nzambe alobi na biso fumuki mbangu papa diange na te ya biso memi papa simoki mbangu kiangani oyo azali actuel chef spirituel na biso abi fo tozala na bolingo tokeba na bakamarade papa simoki mbangu kiangani aza koteya biso tokeba na ba yango papa mfuma mbanza azaki koloba na ngai te tobebisa te soki tobebisi nzambe akosilika alors ezomona na mokolo ya lelo biso toza na mposa ya bato nyonso ezala batata ezala bamama ezala bajeune tolingi biso nyonso tobika baconseil ezali nécessaire mpona nini mobulu ezala te surtout na biso bato bondelaka tokomi kofunda na mingi biso na biso tokomi kosala na mabe mingi biso na biso ezala batata ezala bamama ezala bajeune eloko ezobebisa ndeki camarade zala camarade ya malamu bato malamu balakisa yo nzela ya kotambolela kasi soki tozali kobebisa ezali mabe papa kimbangu azalaki na bato na ye ntango wana batata madawa camarade bandeko na poto kokanisa te ke ndeko oyo kokuta na poto opesa ye confiance à 100%. Faites attention. Faites attention parce que et pas yaouta est-ce qu'alia bilialia et pas yaouta est-ce que atambola la ba peyo le kawana asimba bisimba simba et pas yaouta ba parents na e ba lisa ye tata mama keba mboka oyo tozali il faut toteyana biso omoni ngai émission na salaka mutu aya arevelanga na banda kosala yango fumuki mbangu na vision alobi kongo alenga banda lelo il faut salaka émission il faut lobaka makambo etali bokoko nakomi koyamba bato oyo bayebi bokoko ngai nakomi kotuna bango ba question parce que nayebaki yango te il faut na apprendre ndenge nayekola kosambela il faut mpe na apprendre bokoko na biso eza ndenge nini biso tolobelaka bokoko ya kindoki ya bato baliaka bato te me na kati ya bokoko na biso il y a de bien oyo ekoki kosalisa mpe biso bayindo to bakongolais donc yango wana ozomonaka bandeko na ngai mbela naye kobetela bino mokolo ya lelo yango wana tokeba bandeko makambo ebele ezali koleka na communauté na biso toza koyeba te lelo ezali journée bamama il faut tozala na esengo faut tozala na esengo biso bapapa grâce ya bamama yango bango baboti biso lelo mokili soki etondi boye eza mpona bamama yesu awuta na mama fumuki mbangu awuta na mama mutu nyonso oyo azali na être humain nyonso oyo azali na poso aza kolia kwanga aza kolia eloko nyonso na mokili awuta na bapara na ye Mahome babota ye Buda babota ye biso nyonso babota biso me mutu akela biso oyo asali moi asali sanza minzoto asali mabele amonanaka te ndenge tomonaka elili na biso na moi
okoki kokanga elili te ndenge mpe tata mozalisi azali. Me toza na elili na ye, elilingi na ye yango biso tozali. Biso fumuki mbango apesi biso sagesse alobi tobatela tozala na bolingo tosala mibeko mpe tosala misala. Bato oyo nyonso to bayaka na poto balingaki koyiba kosala bakope kobeta kula biloko wana nyonso tu ezali le bien mal acquis, eza ya mabe ya satan. Bakonvenel yango eza ya mabe soki okontinaka koyiba tika yango eza mabe parce que oyebi te surtout bana na yo. Soki oyiba sengaka bolimbisi epai ya tata nzambe ke tata limbisa ngai nazalaka moyibi. Bana na yo mpe bakoyeba bakosenga bandosambela mpo na yo papa na biso merci atikaki moyibi, mama na biso atikaki moyibi. Okota lolo makambo ya nzambe. Bato nyonso oyo bazalaki kokopere pimbo na poto awa mingi bakoma kosambela bamipesa na nzambe balingaka kuzu kosala mabe te na bato. Bato ya bakula mingi toyebi bango bavanda na bango kalme bakoma koluka mbongo na ndenge mosusu. Nabosani te napesi mon ami da France kama mvwama esiko ozali mbote na yo. Napesi mpe mbote na kulutu na nga Clara de Bruxelles, fondateur ya Erogali Sungi. Nabosani te Roger Ndonga le colonisateur. Bandeko na ngai biso toya na poto lelo nde toza boye tomipesa na nzambe. Tomipesa na nzambe tokoma kotambola nazotala mwasi nazotala bana mpo bana na nga baza na éducation ya malamu. Kolinga te olakisa bana na yo ki banditiste na yo ndenge yo ozalaka yo ozokontinue yango lelo. Tozomona bamama mingi okei koluka probleme na yo libanda alozotinda mwana na yo nde abundela yo. Non, quelle éducation. Bana babotami na poto fo koedike bango batanga baklasse bayeba nzambe parce que mokili oyo eza ndenge eza kokende biso tomona yango kaka boye tozoyeba te ndenge mokili eza kokende. Yango omoni biso nga ndeko na bino Kongo Alenga masolo na bimeli bino lelo na kozala mokuse tokeba to respecte bamama lelo eza mokolo na bango bango bato baboti biso. Tala parcours na biso pa towuti na Congo na pays oyo ezali diable avanda na Congo na Kinshasa wana na ndenge osakana te. To traverse ba période moko akosakana te. Bandeko oyo bazoki chance baparents na bango batangisaki bango il faut bosepela. Mais bato mosusu bazwa ba chance wana te. Bato mosusu basouffra la souffrance. Bana mingi tomona bana mingi ekabona na Congo bana bake kobokwa epai mosusu bapara papa abali mwasi mosusu to mama abali mobali mosusu. Tala basouffrance ya bana na bamonaka. Me ya solo bandeko na nga toyo kokutana na poto yango nayebisi bino ke banigérien na baganaye bamalien basénégalais bazwa ntan makasi na poto ntango bayaka parce que bayaka na bonzambe na bango epa baparent na bango balakisa bango ndenge basambelaka na ntongo na 12h na 14h bazalaki na tala bango akobenda tapi na ye to ake mopanzi azwi mwa mai ake kosambela na toilette ake kosambela. Namona bamasa ebele ya banigérien tozalaka na bango awa tokopeka na bango me bandeko okomona ye ake kosambela ngai naokipe kutu kosambela te naokipe te ye ntango akoya bokamoka kala mingi te masa ya nigérien ake na Congo ake na mboka na bango na Lagos me boza kokopere bozokabola mbongo ndenge moko. Me oya yo ozolekisa yango bandeko bilamba biso tolata na poto tosomba mpe bilamba me eza na ntina te le bien mal acquis ya mbongo akoyiba bozokende bacoopération bozoteka biloko bozozwa mbongo bozokende miziki il faut sombaka biso toyebi kolata depuis Kinshasa. Kinois nyonso congolais nyonso avandi na Kinshasa ayebi kolata
Papa Wemba amemi biso na nzela oyo etali makamba forme donc biso tokoli neti nga na koli na viva la mosika donc naza mwana ya molokai tigana zoreta bakuvie na biso musa mwana kini nabosani te diago walesa bato tozala na bango na mouvement sacré pululu donc tokoli mais tant toye na poto bandeko na ngai banzela nyonso tolanda tomonaka eza na ntina te il faut kobanga nzambe kobongisa avenir na yo na libota na yo yango nde banigérien bakomaki kosala malgré bazosala badésordre na bango mais banigérien bazalaki na respect ndenge tomonaka Sadio Mané na bajoueur nyonso to babetaka mutu aza na respect ya nzambe lokola garçon aza te arespectaka nzambe daje ayebi bolingo andimi ke na village na bango pa ye awuta apesaka mutu moko $100 chaque mois mpo nini aza na bolingo mais tala bajoueur mosusu basalaka batapage bazozwa de millions mituka ya danze baavion bajet privé mais Sadio Mané atambolaka afutaka tike na ya mate na jet privé, na avion normal mpo nini aza na susi ya bandeko na ye biso toza na bolingo te kaka biso moko toza kosatirane oyo kuna akomona alingi mwasa moninga oyo kuna paster omona koti desordre donc kaka biso bakongo donc desordre na biso bato mwindu ya biso bakongole eleki boyokani ezali te kobunda koswana ezanga ntina bandeko na ngai tomipesa na nzambe biloko ya mokili ekotikana nango bato bakopera na mboko nga na yebi Sengiyo pesa kimya omokili kwete bana bayo basalela yo pesa mapamoli na bae bani meliyo bolingo bwayo Sengiyo pesa kimya omokili kwete bana bayo basalela yo pesa mapamboli na bae bani meliyo bolingo bwayo Sengiyo pesa kimya omokili kwete bana bayo basalela yo pesa mapamboli na bae bani meliyo bolingo bwayo Sengiyo pesa kimya omokili kwete bana bayo basalela
yo pesa mapamoli na baeba ndimeli yo bolingo bwayo emo nana olo tosengi yo kimia omokili tala bandimi bayo ndenge bakolela kati na kozanga bolingo bato bazali kobomana kati na kozanga bolingo bato bazali kokabwana kati na kozanga bolingo bato bazali kobomana kati na kozanga bolingo bato bazali kokabwana bolingo bolingo tolingana bolingo oh bolingo kimia eya bolingo bolingo tolingana bolingo oh bolingo kimia eya. Basimba bambongo ya danger na mboka oyo, même na Allemagne, même na Paris, na Bruxelles, bato bateka babiloko ya danger bakuvela tokutena bato ya ndenge na ndenge na mboka oyo bakata bakope bakoma kosambela na ba année 84 bavie nyonso babeta baforme na Paris bavie Modogo baanise Pedro bavie nanga Kitata bavie Ege Toyei bapesi masa nanga Johnny Toyei Mbote bato ya ndenge na ndenge bandeko mingi bakata kope bakoma kosala bakoma na bakope na bango mosusu ya normal ya logique oyo Nzambe akopesa bango mpo bozwa tokeba na bato oyo basimba bisimbasimba et surtout bato bazali bandoki komipesa te parce que même na famille ndenge toya mpe na poto toza kaka ndenge moko masolo na beteli bino. Faites attention kopesa confiance na mutu te oke na ndako ya bato sambelaka parce que oyebi te makambo eza na kati ya ndako wana moninga ozobima na ndako na yo ndeko na ngai chaque tongo ntango ozolamuka eloko ya liboso mpo osengaka mpo olobaka senga pa ya tata Nzambe ye moto apesi yo souffle de vie ye moto abateli yo butu mobimba milimo na biso bato na butu ebimaka ekena kotambola mpe etamboli apres ezongi na nzoto biso Fumu Kimbangu ayebisa biso makambo ebele toza bana na ye papa Simon Kimbangu Kiangani ateyi biso makambo ebele tozolanda matambe na ye toza bana ya papa Diangenda nga nabetaka tolo atanke kimbangise mwana Fumu Kimbangu mutu tu okoya na nzela na ngai ezala molimo boye yebaka ngo bankulu na nga bakobeta yo bankulu batikaka biso te biso bazalaka na biso po biso tolobelaka bango ngai alobelaka koko Kimbavita mafuta koko Nzinga koko Tiatia tolobelaka bango bankulu na biso koko Vita Kanga tolobelaka bankulu na biso tobelelaka bango partout totambolaka même na tozalaka na babraza na bangola partout totambolaka na bango tozala biso éternellement te tobetaka mpe tolo te moto na moto ndenge toya awa bandeko tokeba kaka ndeko na benda mwana matoi tokeba mokili ebebi bokomona bango moko babanda komibimisa papa Diangenda aloba yango tokeba biso Nzambe apesa biso kaka misu oyo tomonaka moi tomonaka sanza molimo ya moi ebatelaka biso
molimo wa sanza ebombaka biso, molimo wa minzoto etambolaka na biso mpo etwale na biso moto akolongola yango aza te. Soki yo olingaka nga te etali yo. Yango tozobeta sete bandeko toyeba Nzambe. Soki oyebi Nzambe okozala na bolingo ya moninga na yo. Mais soki oyebi Nzambe te okozala trop jaloux. Ba jaloux akati ezali. Ya libanda tozomona moto azosola na yo mais na kati aza trop jaloux na yo. Mosusu azomonaka yo oza moto étoile. Aloyi aza jaloux. Ndeko mosusu même na famille akomonaka yo oza moto étoile aluki ta mosusu abebisa étoile na yo akoki te ti okomona bandeko na nga suka ye moko akozwa bolimbisi akozwa mbano na ye ya molimo. Biso otambola na fumuki mbango apekisa biso koyiba, apekisa biso koswana, kobunda, kotonga. Biso toza na mibeko na biso. Tango yo koti na baje wana yebaka yango oke koluka okota na baje ya bato ya ndenge wana. Faites attention. Moto soki aluki yo likambo benda na loba pardon tikala na makambo na yo. Soki ya meki milimo bakoko na yo kobunda ekobunda. Oza na problème ya bato te. Yango na poto tambola kende musala. Biso tokata makambo wana tokoma kosambela tokota na biso na misala po tofuta bandaku tokontribue na mboka oyo tozali mpe tobokola bana na biso. Tolakisi bana na biso mabe te. Il faut tolakisa bana na biso bolingo ya malamu. Nzambe apambola bino bamama na biso, Nzambe apambola bino mama na biso Super Anita mbote na yo siko ozali mama. En tout cas lelo ozali mokolo na bino na surtout pena ba bonne fête de mama. Nzambe azala na yo molongani ya Dide Masuki bambote na yo siko ozali na bosani te bamama nyonso tu sœur na ngai Adrienne Kinkani, sœur Mimi, en tout cas bambote na yo vraiment na PCP bof bambote lelo ezali dimanche mokolo oyo nayebi ke bato nyonso bali kosepela. En tout cas merci mingi na bamama nyonso tu. Nzamba apambola bino na bosani te. Frida Tamba bamama nyonso tu ya Eroga Lesungi na kati ya Bundes. Mama Vicky en tout cas mbote mingi na kati ya Aren. Sandra la grande bambote na yo tro. En tout cas merci mingi ya solo bandeko na ngai boza ebele bamama na biso. En tout cas Nzamba apambola bino. Goreti Luvwezo bambote na yo. Merci mingi na molongane na ngai Pauline Beyoncé. Nzamba apambola yo mama na biso esiko ozali. Merci na mama na nga biologique na kati ya Kinshasa. Nzambe apambola yo et surtout ba mama na nga nyonso na kati ya famille. Nzamba apambola bino tokutele bongo mbala sema nde tokosola lisusu masolo oyo esengi tosola na bino tokozwa toujours ba sujet soki sujet ya malamu